parle tambo kongale, ok parle tambo. Ok parle tambo kongale, ok parle tambo kongale dede, on ose ka olonga kude. Ok parle tambo kongale. Coucou, bon déjeuner de ce matin, Bandeko Nanga, et vraiment, Bandeko, bon déjeuner, bon service, bon début à week-end, boboto, Bandeko, nakati yama, bota, nabino. Bandeko Nanga, toye na lombango, ka ndenge toya kakola msa conscience na biso, toye penzato la msa conscience ya grâce mbizi, na ya bandeko na biso mingi ya ba congolaise, ya Congo Brazza, Congo Kinshasa, et loko ekabola biso ezalinde ebale, toye kopesa ma conseil, na bandeko na biso ya Gabon, bien surtout de bonjour à vous, je vous aime beaucoup, bandeko Nanga ya Gabon, ebele balanda ngai, bayo kakalingala. Vraiment que Dieu vous bénisse. Bande konyoso oyo bosse pela kanala danoise soki olingi o poussa na pembeni nanga oyo kamungongo nanga la téléphone. Mon numéro de téléphone ezali 0044 74 59 62 52 17. Toko zala mulai mingite bandeko toye suite koloba kaka kopesa conseil kolam sa conscience na bandeko na biso nyonso botala ndenge ndeko mwasi azali komi bebisa. Botala ndenge ndeko mwasi azali koluka oyo babengi makisosila. Mwana mwasi oyo na kombo ya Grâce Mbizi azalaka na mabele na ye ya mikie oyo nzambe ayebike ndenge tozalaka wana ndenge forme oyo nzambe asalela biso ayebike yo okoki komema mabele ya 5 kilo oyo akomela kama akoki komema mabele ya 2 grammes ya 5 kilos, ya 1 kilo, ya bambususu. Donc ça dépend ya mutu na nzoto parce que yenda zali mécanicien nzoto na biso to mona kaka extérieur mais intérieur on a kati kuna bande kunanga toye bakangote soko moni nzamba selu apesio misu minene ayebi pona nini pona ayebi kuna soka kotisu yango ozana espace mingi te kuna na kati. Alors soka apesio misu mke nyonso nzambe ayebaka soki asali mutu na ye to boite ezana ba kamoko boy to bengaka toujours ba cas particulier o ezake médecin koloba non mwana abotami na biente munoko za ko pasuka fo batonga mwana oyo boye wana nzambe ayebi ndenge nini atambusaka ngo mais ukomona mwana mwasi abotami na ye bien ba lèvre na ye malamu derrière na ye pe ezana ngo passable mabele nzamba peso yango wana mabele utilité nango bande kunangai ezalaka pona ebongisela mbate utilité nango ezali ke soki oboti opesa mwana mabele basalango te pona mibali banda kolula ngo mabele basalango te pona obanda kolakisa ngo libanda mabele eza misu te mabele eza maboko te. Mais lelo boni bozo komi bebisa likolo nini mibali bazala attiré. Mais mibali wana bazali kokende komi bongisa te pona basi pe ba attiré bango. Il s'en fout. Mais bino basi bokomi kaka ebele bozo kufa pe. Na buzoba parce que soko bali okoyoko mwasi libala soka esi mobali na ye na lina sa mabele. O sa sango pona nini? Oliona lingina katisa libumu nanga na omona ngo munene o katisa ngo pona nini zalaka bongo okomona mobali responsable akipara pe mwasi na linga pe mwasi na ye jamais ko ebisa mwasi na ye kende ko katisa boye kende ko bakisa boye kende ko longola boye et salamaka mingi kaka na basi oyo ba femme seule baza ko yenga bazoyeba ko se positionner te bango nde mutu bazala bakatisa o mabe babakisa o mabe balongola o mabe mais à la fin pe résultat eza malamu te bandeko Grâce Mbizi o eza deuxième fois azokene na mbete opération ndeko mwasi oyo déjà commis pluriel quand il y a 2 fois ba erreur et ça la première fois mabele batio e kwei boom kitoko te na ba tatou ke dako tchesa na mabele nyonso tout essaye lokola e komi zei allez ok ko c'est sa deuxième fois yaya tala ndingo risqué na liwa tala ndingo wumela ki pono la muka après anesthésie
tala ndenge ba médecin ba bangaki okeli soki ko bamba lisu mabele ndeko na ngai kumisa nzambe oyo alingaka yo pona alingi tango nyonso aboyi yo kufa na lisumu grâce mbizi nzambe aboyi yo okufa oyeba ye te yango moni abikisi yo azongisi yo na mokili lobi lisusu okolobaki olingi yango te polio na kati échanger couleur mbala oyo batiaki ngai ya mabe mbala wana batiaki yo mais elongwe na nzoto ekwei na poso ebandi kojembela mbalo bakotia yo okoloba iso après quelque temps une année 2 ans ebandi kopola balongola sikoyo moko bakolongola nyonso to yaya okozesu na mabele te obalotia ba chiffon parce que misuni nyonso mabele na yo kozala liso te poso wana ekokweya yo tina mutolo tina bagenu tala niveau bandeko na ngai est-ce que ozokanisa 60 ans na yo grâce mbizi ozokanisa même 50 ans na yo ozala ndeni obandi yango trop jeune biloko aboye eza bamama osi bakomi na 45 ans azokende ba 50 ans asisi na ye kobota alobi tika na se rajeunir mais bino bano ya mike oyo bolobaka toujours boza na 30 ans boza naza na 28 ans naza na 25 ans naza na 32 ans bokangama bamsu bamama koko otali etala mnoko nyonso ekomi masusa retourner kaka 43 ans, 42 ans, 42 ans, 43 ans, 46 ans. Donc, ba mata kaba agité. Mais bozo ko wele la ko chaba bilokwe ko bambae ba sile ba nini ba poudre o ba nini nzambe pona bo kende wapi pona bo suka wapi bande konanga lelo grâce bizitala tala ba poto za na kati ya nzoto tala ko kai kotika mwana na yo mwana na za na besoin na yo mwana wana tata na ye amona na raté mais azana posa na yo yo za papa ya Rachel oza mama ya Rachel tango bosalaka biloko wana biloko msu basalaka ngona lo yenge tango na no boti te mais tango komi dia na mwana faut quand même comme conscience ça là mama ya mama oza responsable soka komi na bana biloko msu asalaka lisuti abanda wana okende ta barbe omona tiki abande osala batapage moko boye abande koya kwiti na ndaku omona tiki habite na komi na mwana na ngai fona pesa éducation malamu na komi na mwana na ngai il faut mwana komona mama mabele zalaki ya minene lobi mabele komi mike lobi mabele kwei na genou mama zalaki simate lobi avimbi mais nyonso wana eza pona nini grâce mbizi eza mawa pona yo même bastar angwa ba américain bongo te ndeko na ngai bandeko il faut omilinga grâce mbizi soko milinga ki ozano pe mwasa kitoko ozano mabete hein parce que bato mabe bazali otali mutu bokuto kotale 2 fois te mais ozolinga ka omi bebisa yo moko me kolinga te okotisa pe Rachel na buzoba na o wana ozalaka nango batela mwana na mwasi bapesi yo oza mabete mais olingi kaka un jour okufa na mbete opération yango liwe ezobenga yo kaka na mbete opération keba wana ezala mbala suka mama parce que oza pe mbala suka te mpona oza na corps étranger na kati na yo bambuma wana batiaka bino ezalaka ba corps étranger lobi kuna il faut bima na nzoto na yo otika nango libela te lobo kufa mort subite accident ou bien quoi que ce soit mais plus que un Jésus avancé il faut longwa et qu'on vend plus de 20 ans na kati nzoto noté il faut ba longola ngo fait au moins ko changer ba couleur botala ka fon sala eloko kende ko tala penza ba avantage na ba conséquences na ba désavantage biloko tout wana ba devoir na ba obligation de nyo ko sala lango de nyo ko vanda nango eza pasi tant moninga zolala libumu na se tolo na se de balobaka tolo na se komisa nzambe yo ko tia tolo na se de ni bambuma na kati eza ko déranger bubu eza ko salo pasi bandiko na zaki na mingi ya koloba te
c'est vrai ça conseil nazopesa na bino nyonso bolingaka ko s'accepter te yaya soki oboyi komi ndima ndenge ozali naza munene mingi naza kitoko te makolo nanga mike mama ngai naza makolo mike nasepelaka ka bongo antilope wapi soki nabandi kotambola vitesse soki nabandi mbangu na kimi na age nanga tokokima na bana 30 ans na gagné bango naza na tina ozala makolo minene te nake nango wapi nzambe apesa bango makolo minene gloire à Dieu basepela na makolo na bango biso pe nzambe alobaki te makolo no ekozala ka boye na yamba ngo nasepela nango nalataka kilote nalataka jupe nalataka pani nalataka nyonso sans complexe nakipaka mutu te po eza nzoto nanga miroir nanga ntango natali elobi c'est bon nabimi nakei abon attendait asali bandeko nanga bolamusa conscience botala baconséquence ya bamabele ya boye lobi abiki na liwa alingaki alamuka te anesthésie générale eza pasi mpona ndeko mwasi mais nzambe azongisi ye na bomoi ete ya yo moto oza na programme bakende kosala opération ete ya mpe okuna asepelaka na nzoto na ye te moto akosepela na yo na nzoto na yo aza te so yo moko milingi te abon attendait asali bonne journée bon week-end botikala malamu wana mama leki na bino la danoise bye bisous.